Mbote na bandeko nyonso balandaka émission na bino ya litia ba maman epesami na ngamoko Feza la star, autrement dit la japonaise de la presse, toujours na kati ya Tolobe la presse TV ya yemoko les padres de la presse. Bino mo boyebi Feza la star sur la zali boso na bino ezaka rapoto solo la po biso chez biso babi les padres de la presse babi Tolobe la presse TV to solo la ka. Bobo sanate bo s'abonner na chaîne na bino vraiment na YouTube c'est gratuit. Soko betikaka Tolobe la presse TV au s'abonner na c'est gratuit. Lelo vraiment na zali boso na bino nazo solo la plus mingi Tolobe la makambo yo. Comment ko vivre na kati ya communauté. Ndeko nanga totika ko kotisa bato pesa bato oyo baza ba innocent na vie na biso ba charge na ya vie na biso. Totika ko tchaka ba victime ke ndeko nangai aza victime ya vie nanga. Papa nanga aza victime ya vie nanga. Camarade nanga aza victime ya vie nanga, to copain nanga aza victime ya vie nanga, to mobile nanga. Kaka nde tozalaka. Lelo tozalaka ba responsable ya ba oyo ya ba problème nyonso oyo komelaka biso na ba vie. Ndeko nangai etamboleli na yo ezaki ndenge nini. Nazo s'adresser plus pe na ba ndeko oyo ba sombaka ba problème ya bato. Ndeko nanga yo ko somba likambo ya moto. Babi na vie tant to tambolaka. Ngata ma solo la kana lobaka na milongo la kati na mi tchaka pe na kati ponga pe na za moto na ba marche na nga na ba parcours na ngai na ba nzela na ngande na tambolaka na milongo la kati. Mais babuzoma na nga peut-être musu na koki osala jamais na kocha ndeko na nga za victime nango to mobali na ngai to yebaka kokendaka malamu esalaka bien vraiment na vie ko solola ko tambola et kontaka to lukaka tant tozozala na kati ya amitié na amour partout ozalaka to bakisela na ba 1 plus ezalaka te ke non na ba problème na nga mbobo na zwa ke non na sala bonasa la bobo non. Ndeko yo ozali boso nanga ngai moko pe nde naza bo Feza la star naza wana soki lelo nga na otambola mabeto na osola mabe na ba camarade nanga est-ce que muto ozananga soki nga yo aka conseil te soki nga nazaka toujours naza po balobaka na vie omoni mutu o akendaka plus liboso alobaka plus mingi eza arme ya ba faible. Orgueil na vie eza na mona tina moko ti. Il faut to pesa na ba passage neka lo ba to pesa na litoi. Pesa nga litoi na yo nga pe na pesa o litoi na yo. Litoi na nga. Nazala kate ke no suli nazaka ke no ngaka ka. Lelo soki ya mabe komi. O pesa na pesa ya na nga faute to na pesa camarade na nga to na pesa mobile na nga to copain na nga ndenge to zala. To yeba ko solo la. Ngai na otambola na vie na ngai jamais mututu na vie na ye alukaka tambola azalaka toujours malamu jamais ndenge to ya boye na mboka o tozala na ya pona yo ke na ya lelo na tambola ke vie na ngai ebeba mutu nyonso azala na objectif na ye moko vie na ye ekele liboso azala malamu na mona mutu moko tipe ndima boye ya boke na azala mabe mais vraiment tant tozo tambola et tamboleli na biso toye barake nene na otambola mabe onyo so ekomelanga na chati ke non na chande ko nanga na cha mobile nanga ya toye bako solola tozala ba responsable ya babuzoba na biso o ekomelanga biso na vie ba mabe na biso mwasi biso basi ba maman surtout plus ba maman biso ngala lobela ba maman toyeba respect na mibali ata mobala ni na mobali ti mais tant bozo vivre déjà na kumoko il faut oyeba ko respecter mobali na yo veut dire oh mobali na yo alingaka yango oyo ko sala to le but que non au forcer to te ka nene za mon non ya malamu to solo la parce que na libala faut ko solo la mobali ya lobi na yo kizala bo il faut ko sala ndenge mobali no alingeli il faut ko éviter ba problème parce que biso moko tous à problème parce que ma vie sans un ma camarade 5 aux 5 problèmes sans un ma camarade 10 aux 10 problèmes donc toi y est bakozala na boité il faut muto za na bato babi muto faut za toujours na bato vraiment tous à la malamu to tika biyoka yoka balobi bitoyi ya malamu juge ya malamu ayoka les deux côtés lelo so ngana na problème na ngana eko expliquer yo kika ngambala moko otakine ndeko nanga otakine camarade otakine mobile nanga sans pour autant oyeba problème ni ngana woli na ye
eza malamu te. Il faut toujours koyoka kade matoi ngana lobaka na ngana kendaka na tamizaka po naza mwasi nayebi ke nga pe na kokutana pe na problème. La marraine babi la marraine tatou a joyeux anniversaire, un bon anniversaire na yo na lingi ya tro yo yebi ma copine de dans la marraine place aux alliés. Vraiment quand de solo là itolobaki juge malamu yo kaka de côté. Donc jamais na koluka ke na vouloir mobali nanga na vouloir ndeko nanga po na problème oyo ngai moko na milukela ki yango mais mama bongisa toyeba ko bongisa kaka de tolobaka toyeba ko fana na communauté toyeba ko zala vraiment la bossalité hein mutaza la sima caméra les pas dans de la presse veut dire babi mon coach toujours Bambote no bisika ezali Redi Rémi Wenge l'a dit car vraiment la information est bien na kati ya tolo de la presse TV faisait la star naza on a toujours la star na bino la star na bato nyonso je dis ngala na madame gentille kande na lobake na seki pona na kanda te ponga seka na ngai na kananga toujours na kanda te toyeba kofana na kati ya communauté tolingana tozala ba responsable ya buzoba na biso tozala ba responsable ya vie na bino na lingi bino ya trop na surtout kutani na épisode ya Malasima avec Feza la star Michel Chimpaka mamuse ababi mamondele de moi na lelo for yo moye bitakati ya motema bien mboy qui ma petite sœur ma mes condoléances belé na lingi yo mingi même si na yete mais na zana bino vraiment na obongisa programme na zo ya tous ensemble Izazul Kawaya ba bisu belé la marraine babi desha deingo de moi veut dire moi c'est un mbongo veut dire otali desha moi ça tourne en zoto madebo ya desha ma bibi ya bouille na lela bino ya trop hein jusqu'à mon beau frère et jusqu'à beau hein yo yebika jusqu'à tala radi tozala bino mo boyebi Feza la star toujours la star na lingi bino ya trop Sandrine Olungu veut dire ma petite sœur de dedans un jour on a mis la trop babi maître au pinza maître avocat ya pas en pambaté babi avocat ote babetaka maître avocat veut dire ya tolobe la presse TV ya yemoro les padres veut dire mon coach ma solo qui nara tokos chez biso qui na tokos mamicho moya sosi ya ngamoko e ba kokate ba bana tokos mama tokos ciao.